peuple, pas dans le sang colon. Très bien, je pense que Tewitiko Landawana ezali maloba ya VPM na biso Guy Mwadia Vita Kabongo, mwana mobali oyo papa oyo ndeko oyo compatriote congolais akola kisa la face du monde que sengeli na bilenge nyonso balobi la patrie ou la mort to s'enrôler massivement na kati armée na biso bendele ekoyate. Moto ami balé na ngina lobela peuple congolais ezali bongo ministre na biso ya affaires foncières maman na biso Akasia Bandubula. Tangu biso ba politique tango ba politique pardon tango biso ba chroniqueur politique j'allais dire ba pandisango oyo ba ko sala investigation pour na kotala si réellement chef de l'état azali entouré na bato oyo ba accompagner kae bato ba comprendre vision na ye na talaka bato belé ba na ba plateau à télévision koloba été ba ministre belé a de pes ba sali soni ami de spectateur ba ministre a de pes ba sungi tata mo kondu ekoloté ba ministre a de pes ba zali sima ba far DCT ou azali ndoté mais na ligi awa yambona na bana kola kisabino qui sont de vrais ministres o bato azali ba Tshisekediste ya solo peuple congolais. Et puis nini babengaka Tshisekedisme parce que belé balobela kaka je suis Tshisekediste est-ce que ozali Tshisekediste ya solo? Est-ce que yo zaleta na archive ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Est-ce que yo militaire sika moko na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Peuple congolais ici na ngina talisa na bino que na ben toxonio so boyo kaka. Cette dame après investigation, elle est vraie Tshisekediste en oui. Ministre na biso affaires foncières maman Akasia Bandubula, vrai Tshisekediste. Pourquoi? Parce que na ben investigation na kei okutana na maman azalaki moko ya bato bazaki ba modératrice à l'époque. Na mikili ya poto ya diaspora o tangu papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba akoya na meeting ana organisation azana masolo c'est maman Akasia Bandubula ndazalaka modératrice na koloba le fait que Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba Tshisekedi so baza kolanda nga ba ko contredire ngate na lobi yango bien ba diaspora nyonso tangu bana ko kende papa na biso Etienne Tshisekedi alingai kaka maman azala maman Akasia Bandubula ayeko kita akomile biso ministre na biso économie na bisino na kosala plateau moko spécial pour na koyebisa na bino baemonso oyo ya sala na kati ya ministère wana économie depuis Akasia Bandubula longwa ministère wana ministère économie down na down tijengo na tijengo 0 na 0 mais cette dame akuta ministère économie na badongo ebele on émission le boko ebango mais abima ministère wana a réduisa banongo na tomu ki asaki na ministère wana moto ya boyto kolba kazali Tshisekedi c'était azali maman moko oyo alingaka te ko s'accaparer na chose azali maman moko oyo à comprendre que nous devons servir qu'un seul chef oyo ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette dame après remaniement Boujingo chef de l'état sali boyebaki que na ba membre ya UDPS motoka moko azongaka à l'époque na bango ezali ministre na biso ya jeunesse mwana Congo Yves Bonkulu Akasia Bandubula afandaka na C pendant 3 ans mit le spectateur mais ndenge balobaka ke na politique il y a le bas et le haut. Afandi abandonnaki chef de l'état. Cette dame, elle a toujours accompagné la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez-y maintenant comprendre que Azali vrai Tshisekedi. Afandi na bande de touche, mais le bina ko kanga mabo côté. Et sengeli na koba na ko accompagner chef oyangai moko. Et s'il faut retenir que Akasia serva ba chef mi balete. Depuis Azali oya Azali. Animi ko servi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba kei na chef de l'état atali, mota uti ko zala ministre Menga na rokene na campagne électorale. Nane sengeli na pesa confiance. Akasia Bandubula, directrice à campagne chef de l'État. Le chef de l'État Zali élu massivement pour une première fois pour l'histoire ya l'école Congo démocratique. Mokonzi ya mboka zala voté massivement na ba pourcentage wana c'est parce que bato yo bakamba ki malamu basala ki mosala. Ana ko samna bato ba yeba kate ba question électorale. Soki motazu échec na motali maponami Manono ce qui était là cas directeur ya campagne. Awa sikoyo Akasia Bandubula zaka directrice ya campagne chef de l'état et sengeli boye baté na effort nyoso biso ba compatriotes congolais, ba effort nyoso ba électeur ba pesa na chef de l'état ezali pe excusez-moi ezali pe effort ya maman na biso Akasia Bandubula na ndeko na biso Jacquemain Chabani o ba tambwisa ki Kongo Félix Tshisekedi dans les 26 provinces chef de l'état président de la République. Yoka histoire bien yom to benga bato bakuya kuya. Toye koya na gouvernement Félix Tshisekedi deuxième mandat. Chef de l'état pesi confiance na Akasia Bandubula. Na secteur na biso yo ya affaires foncières peuple congolais. Boyebi ba bavire belé zaki na secteur wana. Boyebi yiki yo zaki na kata secteur wana. Mais peuple congolais maman yo depuis aye makambo ko mozonga notre. Na lobi lobby moto azanga te parce que to na plateau spécial. O ezali ba biscuit moke na ko pesa bino juste éclairage.
bato bokaki ba conflit o ba magistrat o koto ba chef coutumier les lois kasi ya bandobula ya atalisi ba chef coutumier bozali ba teki mabele te bozali ba bateli mabele bato ebele bakoluka départ ya mama wana na ministère wana parce que azongisi makambo na limemia. Mais j'ai lu cette dame. Après investigation, j'ai eu le temps. Il y a mouké, il y a échanger na maman. J'ai compris en elle que Azali compatriote d'abord. Ou ali ko servi kaka IDPST, ou ali ko servi kaka chef de l'État, mais ali ko servi la nation congolaise. Yo ke lo kasa bandubula ebisinga binde komoisme. Faut yebisaka na batu boye. Ngaya kasa bandubula, poste ou sans poste, na ko servir la nation congolaise. Lumumba sala kita mingité mais lelo bana ba betaka solo ya Lumumba pourquoi pas kasi ya bandubula ayebiske lo mona simbi ya mutu alobi ngai lelo akasi ya bandubula batebele ba yisanga nazo bundisa UDPS mais non bako sabinote je reste UDPS ya makila akasi ya bandubula a créé fondation na ye pourquoi amemaba non converti nezaka na kati ya makambo ya nzambe bato bazaka ba politique alinga yoka lisolo ya politique te so akaya bete bango lisolo ya IDPS nga na kota bilo na bino surtout IDPS na koya te mais a créé fondation wana oyo grâce pe ya fondation bandeko ba adhérer et pesi IDPS député moko o azali mama akasi ya bandubula moto aboye bisaka azali ko bundisa IDPS mama oyo grâce ya fondation na e je pense que lui bokomo na ba image wana. Avant Goma na biso la situation ya Goma. Avant Est na biso comme na ba situation ekomi. Akasi ya bandubula zali mwasi ya yambo peuple congolais. O atelemaki na kitambo. Deux activités successivement elananaki. Ya kosa la récolte, ya ba don, pe appel de fonds pour na soutien, ya ba déplacés de guerre, ya ba soldats na biso. Et bon mona kiango na ba télévision moi mingi, voire même na radio télévision nationale congolaise. Atalisaki na bino. Et puis Bamtonio so bomona ezali ba électeur na ya Lukunga, ba électeur na ya échéance électorale ou ya 2023, ya fondation na ngai koloba. Akasa bandubula keili susu na fief o bato alobaka, ezali fief ya opposition peuple congolais. Tant on a koloba na image na kolakisa na plateau ya lobby, ezali 2024. O akasa bandubula bandai ko bela saki ba don, ba récolter, ba kitati Goma bokomona ba image, comment est-ce qu'akasa bandubula a assisté ba déplacer des guerres, ba orphelin, ba veuve. Mama oyo akei chango esika bato balobaki chango bakota kate na bato à pouvoir mais cette dame grâce à fondation bon monaki ba image comment est-ce que chango est refoulé